Pronto? Bana Italie, bonasiera, balobi masola kitoko ekoti na kati ya Italie. Service traiteur o bozomo na mama Afrika ekangi masolo. Ya kosamba ezalite. Bande kwa Italie, bande kwa Naples, Verona, Bologna, partout bozali, bobenga na numero bozomo na rapidité nyonso, bokozwa mamindinga mbote, tope bokozwa opingombo, Neli Bulabula pe azawana to Elena Benza, bobenga service traiteur Mama Afrika, bokozwa bango rapide po ba servi bino na ba feti na bino ya mariage, anniversaire, baptême, balobi matanga, bazo sala nyonso, même ba réunion, bo salisi feti bozana posa ya service traiteur ya propre Mama Afrika, yangoyo e elibino na kati ya Italie, bobenga na prix ya bien coup ya mbote, bozomo na ndenge bazolamba, balobi biloko zolamba ma awa neti na film, bozwa ba beauté ya nzungu, makemba ya propre, ya kosamba ezate, botala etumbeli nde ezoboma bango baza bana jiba bebe, zwa mbisi kitoko neti na film. Bobenga, bokozwa bango bazokende partout na Italie, bazosala cuisine africaine, ya européen pe bazosala pona bikolo nyonso, Congolais Brazzaville, Mama Afrika bomoni basi kitoko musala pe kitoko, botala décoration ya kosamba ezate. Bobenga Mama Afrika na numéro bozomona, bokozala jamais desi na rapidité, bokolia propre, tala basanya kitoko décoration neti na film. Babenga kaka obongisa mariage na yo anniversaire, tope baptême ya mwana matanga olingo décorer, batubalia bien ko hésiter te, benga service traiteur Mama Afrika Italie na melisoi kolia kitoko wapi propre, tala biloko akolia elengi wapi, bobenga na prix ya bien bokozala jamais desi. Mama Afrika number 1 na kati ya Italie, benga rapide ozwaye moko opingombo, Neli Bulabula bazawa na pona bino, mamindinga mbote azawa na bengaye akosala yo prix ya bien olepe kitoko neti na film. Bonjour, bonsoir, nabamoure zinyon soba mesana kolanda Irene Masiendo TV, nenge na ebisa kabino o mama bino la kabino kaka ba histoire vrai po esta la bino ba vrai makasi na banda kuna bino partout bozali nenge na lobaka nzamba lola apambola bino po na patience na fidélité na confiance ndenge bozela ka masolo ya mama Irene esala ka vraiment bien makasi yango to ebisa ka bande ko nyonso bazolanda biso partout dans le monde ba ona no ba s'abonner na site yote obeti Irene Masiendo TV, s'abonner et ça la vraiment bien makasi ba o déjà bo s'abonner bo partager kanzamba lola akopambola bino la topesi merci na bande ko bazo soutenir biso ndenge to banda kana sponsor officiel Betty la patronne moi ça leki mibali na mbango ya Dr Achille kapesa ndenge na lobaka respect na monso ya mibla vende ndaku na verchurch ya kosamba ezate to bosanité ko pesa merci na ya meta la brésilienne na kati ya Birmingham balobi moi ya pembe moi ya papa moi ya tata moi ya dadi viena nga Jansi Bolanga balobi umela oya meta la brésilienne tokendaka bongo na bato nyonso babengaka biso ba bapesaka biso ba conseil basolaka bien lokola bayabe ya Zakari Tulomba mwasi kitoko petai mami la plus belle balobi bezaki oya viena nga Zakari. Voilà, merci bande ko so andara so partout. To bosana te ko pesa ba bisou na porte-parole na biso Anastasie Vita ya papa Trésor Chou balobi Tazi Vita imana ndenge ya Simondo ya papa Kokodia Nzombo amesana ko benga esala ra biso moi ja. Merci na mama bibi chez Mwanzambi et no BBC de moi-même. Bonne fête mama bibi chez Nzamba lola apambola yo pourquoi pas Naomi Mwenge ya papa de Gaulle na kati ya Luton. To bosana te ko pesa ba bonne fête na Exil Toto na kati ya Switzerland bana Fribourg, c'est que bien makasi. Voilà, merci beaucoup Bamourena Bamourez. Maman Irene ayaka boyena na rabino masola solo à aubergine et les kakate. Tu ko sola kama mukie parce que tina zo beta masolo. Na vandi sa rapena ba vrai maman balandakanga. Ndeti ba fifi tomo la japonaise maman na Irastine azolanda lisolo na minitio yo na vie na ngati Gracia Bundesi banque ba bonne fête tozo pesa bande ko nyonso ba vie jadon fumo ya Zélande na kati ya Belgique balobi elate ndezo boma bango motema ya la reine Vani balobi jadon fumo ya Zélande to bosanité Yves Djoboke garçon de luxe
Balobia solara plus qu'elle solo, mon vieux Yves Djoboké, garçon de luxe. Ou Mélana Katia Panama. Voilà, merci beaucoup, bien sa ministre avec TV. Ah, Irène Masiendo qui TV, je suis désolée. Et Kendaka Bouébo, mais ça, Irène Masiendo qui TV. Bamourena, Bamourès, Baby, que Mérane là, nous, publicité, qui tout que ça, la rabino bien. Nous avons présenté, bino, sexo, na la Tizali, à Gianni Vercha, Tizali, biloko, ya maman Cornelia, l'Utadil, la Balobia, na Katia boutique, Réobote, Kulata, Kitoko, a teka capé en ligne. Benga, maman Cornelia, l'Utadil, na Katia Allemagne, kaka maman, vous benga, rapport, na grâce, là, et teko bongisa loposo, ou a teka gamme, ya thème, métis, yewana, kuti, ba fantaisie, et zaka, ka Vercha, ou et tes amis d'elle, et belé. Donc, c'est ça, bo benga, benga, et ça, la bien, ma casse, babi, poste, et ça, vraiment assuré, babi, maman Cornelia, l'Utadil, là, ou mela, na Katia Allemagne. Voilà, merci beaucoup. L'histoire n'a pas été une colère, et ça, l'histoire, au petit Congo, Kinshasa. Na sobeta lisolo na pasi na motema pona koyebisa mibali ya poto bozala ramite mamalamu nzamba lola kopambola bino. Pourquoi na lobi boye ba papa si to beta kama solo mibali ya poto eyaka te to yaka te pona kobebisa réputation na bino to pona ko salir ba mibali ya poto mais makambo zo sala biso vraiment pasi. Biso na zo beta za ndeko moko ya mwasa benga na niveau ya Kinshasa bi mama kani beta lisolo na biso ya famille ya petite sœur na biso propre Magali ami tumba po na libala ya poto. Mama ira totino ba photo ya Magali avant na ya après. Okoyoka pasi oui bandeko nanga eza facilité. Lisolo ya Magali eza ndenge nini poto beta yango eza lisolo moko ya pasi. Mwana mwasi wana azaki na vie ya réseaux sociaux. Tant on a vu via réseaux sociaux azaki mobuluté. Azaki na moi Facebook na moi réseaux sociaux. Akutana kina mobali moko azalaka na France. Mobali wana alingaki lokola mwasi nyonso. Bande ko bolanda lisolo très bien. Nazo beta ngona pasi na motema ngona lobaka Jésus Christ revient bientôt moi na moto azozonga. Solo to beta ka maso to lobelaka mingi to lobelaka proverbe 19:20 ko sunga yo nanga na suite ya vie. Et ko pesa biso conseil et ko pesa pe bana biso conseil lisolo oyo yango na senga tango te lisolo bo ekokanga motema te kotsa ngona WhatsApp, c'est ngona TikTok partager bande ko ba yo ka ba réalité ya vie. Magali ami tumba pona mobali ya poto nini eleka kiwana yana ya mwasa pesa mama irani mwana zaki na église mwa zaiko sambela azaka na vie na ya réseaux sociaux ba photo na tsaka na Facebook a poster banzembo na église asala mamne beleka kana kati ya Facebook ne akutana kila mwana mobali moko na France alingaki ba banda relation na mwana mobali wana ba umelaki biso pe to mona wana mwana mobali wana tawana tepo amiyele ki pe Kinshasa te ba koma ko sula bien na Magali. Basali 2 ans ya relation. Magali akomo kende pa ya mbana mobali wa papa na ye mobali wana poto mtatindaka kenda hakuna. Famille ngo pe balingaki mwana mingi mwana zaki na âge ya 27 ans. Ton balinga na mobali. Akenda kotela ba belle famille, et moi bapaki kolala kuna, to mesala kina famille wana. Bien que tout le monde na mobali te, tozo mona mobali atindeli iPhone, otinde ba bilamba moi ba code comme na tamo mona atindeli Magali mbongo $200 kende kotika ipa na biso. Baza bana Angile garçon. Maman na garçon na ko bela ikoma ki moko mobala ko benga na poto Magali ke justement soin mbongo ngo bande ko nga ba osaba aventure na mbongo traitement ya mama Magali akoma ko sunga mama wana lokola bokilo ne mobali na mona kite mobala mwa ko sula très bien na Magali abande pe ko aider Magali mona bokilo ko hôpital Magali osala 4 jours azola na ndakute soko ayika na tonga bonga na kila lisa bokilo na hôpital mama na mobali na to mona kengeza normal basali 2 ans basola mona mobala on pa aider Magali na bambongo ba téléphone en tout cas mutu nyonso ebeke Magali azwa mibala poto même ba camarade na ebaki ya ko sala ke mwana mobali wana mama na ba ontema za ekobela vie âge mama ayaki kokufa tango mama na ba akufi ayebisi Magali abina zo ya Kinshasa pona kokunda mama mais banda balingana Magali nano ya Kinshasa te bakutana Magali to asola kana ba pel vidéo ba photo bomo kaka mais Magali kenda na famille na ba biso to sola pela mwana mobali wana ezaka Magali osona mobali pesa ya mbote ba pasenga mwana mobali wana to soli to yebi pe boye de vite to mona ka ba photo na ba vidéo mama irani mwana mobali wana ya Kinshasa pona kokunda mama na ye tango komaki Magali aza na camarade mo batanga na ye banda na G1 G2 do bazali ba supe matamba yebani bien na mwana wana ayaka na ndako na biso lokola ndeko maza camarade ya Magali baliaka bamilaka basala nyonso aza ma copine ya Magali lokola famille biso te yebi famille ya mwana mwasi wa camarade ya Magali yepa yi famille na biso nyonso to zwake penza leki
camarade ya magali na patika ka magali te ceux qui magali ceux qui pas bokilo nende bokilo zo bien hôpital akenda ka pe ko tala bokilo magali tant bokilo magali akufi biso to kende ko lala pa ba famille mobile to sali programme to c'est la mobile magali aba kunda mama na ye camarade ya magali pe akenda na biso lokola famille na matanga wana bana nzambe be lokali solo très bien tant mobile magali aye azalaki na flat basangana kinzoto na magali te parce que mama ne awuti ko kufa aye makama matanga bazali balani na magali premier jour basalaki pe le côté bazalaki na moment ya matanga nde tozalika ba programme matanga titi baye kokunda mama biso famille tozalaki kuna tolandaki mwana esika zokenda libala tant bakundi mama na mobali 2 jours après mobali ayaki posa la 3 semaines azonga avant disi magali ahebisi magali abi magali na kolukilo mbongo moko ya bien obanda kotika mais pona libala na moni kingano ekosimba te soki na balio eza pona trompaka yo bana nzambe bolande solo histoire vraie grande sœur propre ya magali mutapesi ngaza na Kinshasa alobi ekozala pona trompaka yo oza pena bagwa basi na ngati mayenga no tobala na ezati naso mono ndire mwana ss kobelaka atuni magali bitenga na belaka tata na sepeli pe na forme na ote mais obungaka na ba photo même na ba vidéo za kitoko en plus na maquillage oza mwasi kitoko donc tomba azo babongo seka zo mona ke sans maquillage oza kitoko te moyen na bala yo ezate poso na bali yo na ko tromper parce que oza vraiment ba idée ya basi yo na lingaka ko balati alobi na magali bon et ça là qui magali choc ayaki pe quand c'est quoi pesi solo abetela ki na kolila ngasa bi kende ko sola na soki eza libala na nzamba osala grâce mu kovanda na tona omba zaki na Kinshasa magali asala ki effort mobali alingaki magali te sali ka simbi ata magali na nzoto te mobali wana aye kozonga na poto tanga songi na poto alingi sous contact na magali te magali abandi ba souci ya libala na ye ya poto esiki bandaki yangwana mwana komaki lokola boyi ko aider mama ya mwana mobali asali 2 ans en relation mutunios même l'église pasteur magali abi ke magali za kana fiancé na poto mutunios même na quartier ba mi ya magali mutunios abi ka zo mobali poto moi changement moi lamba moi portable to ke utaka poto pa ya mobali na ye magali alelaki mingi esalaki pasi mobali aboyi alobi aza kitoko te atuni soki aza mwana ss asepe na forme na ye te donc esalaki magali pasi mabandai quand même kosupporte tozopesika conseil lokola yaya eloko esali magali choc ewumelaki mingi te toye koyokaki mobali wana ake kokanga lupango epai ya camarade ya magali oyo nalobi ke batanga na ye mwana wana ayaka pa na biso komona ezali Mireille azali camarade ya magali nde bapesinga lisolo na Congo kuna esalaki magali pasi ntango bakangeli Mireille wana lupango aye ko apprendre ke mobali wana yaki Kinshasa ndenge yaki na matanga wana tanga ba sepela magali ta sepelaki nde na camarade ya magali o magali amemaki ye moko na matanga o magali présenter ke pa mobali na ye mwasi mobali amoni ko récupérer sa camarade ya magali esalaki magali choc magali akotaki na chambre ami tumba biso tozalaka te ngai ya na zate mais mwana na ngai liboso ya jeune fille azalaka parce que ngai na opesa sona loko ya deuxième grande sœur ya magali ya mibale pona tika loko ya liboso parce que yena mso liboso mokolo akufa ngam na tika lokola ya liboso mama ya magali ya tumami tumbi abimi bandala moto ba locataire ba sala effort mokolo azaki te kaka bana babomi moto celle que magali nzamba sala ngolu akufa te mais azika côté droite lisu beba monoko beba en tout cas magali azika elongi penza ya magali ebeba mama Irani ezalaki pasi biso tokoli na vie ya divorce papa na mama bazalaki sika moko te mama na biso azalaka na Kinshasa pa biso azalaka na Matadi papa baya deja mwasi mosusu mama Irani tosalaki effort tolandelation ya magali tosali tokai kosala mais azika elongi ya magali ebeba mpona social libala ya poto ezalaki vraiment pasi tokenda tina famille ya camarade mais pourquoi biloko aboyi camarade ya bi mobali ye moko moto alingaki ye tokosala nini mobali aboyi magali mibali ya poto biloko aboyi ntango oyebisa mwana bato ke nalingi yo te oza lokola mwana ss eza ata na sagesse zonga na opoto lukila ata motifi moko boye oboyela ye c'est mieux koloba na mwana mwasi be mwasi te tiaki espoir ke libala poto oyebiki bafille aki libala poto ekoma mpe lokwa mwa lex na ndenge na bango mama Irani tozalaki objet tozokiwema tokenda magali na Matadi epai ya papa esika toza siko na Matadi epai ya papa na biso tokimisa magali na commune biso tomemela na Matadi epai ya papa ba prière nzambe azosunga magali elongi ebeba magali amitumba pona libala ya poto camarade danske ko duma na libala ya magali mais loko loto ye ko zonga na ngona réseaux sociaux ngai ya na magali obeta ngo comme témoignage mama Irene tobanga nzambe et puis opesa conseil na bana baso bazakaza na copain
azoketa la papa memi camarade bopesa même ibala na biso ya poto awa bozwa conseil wana oza na copain na yo oza na fiancé ozokende kuno memi camarade no eza faux cop mibali baza compliqué on a bakeloko balukaka na vie bayebaka te tokeba basi mingi baperda bamabala na bango mpona bacamarade taso nzambe asala omwa mokuse nzoto makasi camarade mwa molai nzoto pete mobali tamosalingaka basi banzoto ya bongo satan ntango akokota komi koanvie camarade tala esika ekobo ekota na kati ya vie na yo to na kati ya projet na yo Magali camarade amemaki na matango apresentaki pa mobali ye mutaswaki libala Magali mama Irene esala biso pasi tokoma biso na matadi tokime pa esumasia likamte ko beta lisolo mwana mbali wana mobali aselaki mamba voyage pardon mwana mwasi wana Mireille aya poto na France a esimbate bamela mbongo première fois mobali asali deuxième esimbate mwana mwasi on pas fille ya mobulu akoma na mobulu banda kuma pe na mobala poto mais mwana onto bazaka na Magali azalaka pe mobulu te onje koluka tant mobala nga poto kaka bali fille nga sukoma koma supe mobulu mukile nzambe ezaka compliqué mama irende to yeko apprendre que Mireille wana aviser mi mobali mususu awana Kinshasa bolanda lisolo bia botola kilibala Magali o Magali mitumbela esali ke mobala poto aboyi Mireille po avizemi na sima ya koboya Mireille makambo ebimi nzoka Magali tanga memaka Mireille na matanga Mireille tanga mona ka mobala Magali tanga ota poto premier jour azonga kandaku akenda kosala biloko asimba kisi tanga mobala Mireille Magali ko mona ye mbala moko akufa ye premier fatanga mona ka mobala Magali ngola kitaka Mireille akufa ka mobali wana yango bala Magali na zongi ndako na koya mokolo ba okunda nzo akende kosala makambo ne akende kipe nganga soka teki lititi na munoko ye soka sala kindenge ni ngala bino to yebite komona mobala Magali amona Mireille nde akufa ye makambo ko mabongo tant Mireille ajuzemi makambo ye ko bima ke Mireille teki mobala poto na kisi mama Irene esali pasi pe mawa mobala poto azobenga biso na moment oyo asala biso mabe tozokende déjà 2 ans banda tozala 2 mois na zika mwana komba na matadi azoya kosenga biso pardon to limbise mobala zui conscience kaka lelo pona nini alobi ezalaki envoûtement batiaki na kisi parce que pardon zo senga biso po azwa Magali kaka na eta o ndenga koma ya kozika mema na poto to kwatikela biso kaka ye mama Irene to yebisi to limbisi to za na problème ti nzamba lola akufuta lelo via Magali beba mwana koma ki lokola boyi otindaka Magali na ba famille na nyonso otindaka mo Magali ke so ma traite Magali la kana hôpital supportera mama na yo mama na kanyo so abeli azalaki pe na bana basi bandeko na yo mais Magali koma ki lokola mwana epa ya mama na bino mais au décevoir Magali azaki toko taza lokola mwana SS Mireille oyo zwaki azaki toko lelo atevi na wapi au dépenso bengisi na poto des fois esimbite ou bale na Kinshasa sala fete ya munene aye poto ngote azusi mepa ya copain na ipare kutu ndenge mobali wazela Mireille ndako na Kinshasa Mireille ko tsaka mibali na ndako wana eskake kozela zemi mama ira ni pesa mibala poto conseil et à mon so bazo kita Kinshasa bazaka pe na vie de prière c'est très nécessaire. Comment yo mwana nzambe ki se kozo ona pete bongo kozanga Saint-Esprit mama Irene mibali mingi apoto bazo batie lititi boye na boye bayini batie motema soki ya foko bazo benga ayi na mama baye na poto basi mingi apoto baza mibali baboyi bango ezateke baza basi mabe bande ko na biso Kinshasa si ba comprendre ke bataka lititi bataka eloko mo soki na munoko babenga foko soki mobala monya ka motema mbali bande tia foko fa yi na mo relation so dans le mutuo fa yi na mo fatika na kaka na yi bino mbali bokenda Kinshasa bozala bino na Yesu masiya te mobali wana ekozonga moto siko mama Irene banda Magali azika mobali wana benga kate aso sanga certes ndelanga photo ya Magali na tandenga koma même c'est sincère à rien va ko publier moi na réseaux sociaux était ya Magali ndenge koma tika e avanda ko benga rapesu na numéro na ngate pe muta pesu yango asala erreur pona ko bloquer mama Irene pesa mibala poto conseil bazala kana moi sagesse olingi mwasi na réseaux sociaux bomona na te oza na raison quelque part olobi na mona vérité ko bala été quelque part oza na raison parce que tali kaza ba guna yote mais zala na manière ya kosola na mwana mona etabo na misu zonga poto créer l'état problème moko bimela tawana oboya ye et puis ce que ko bala pourquoi ko bala kaka camarade ya mwana o mwana lakisi yo nebela Kinshasa basi kitoko batone sabino mibala poto so boke lukabasi boke na komi na makala boke na selemba boke na bumbu boke na ngaba boke na matete boke na masina na njili kota suka
bokozwa bana basi ya kitoko to le telema ngi balataka liputa na sengle bile boni kozwa ba fio déjà si ba lavement ba fio ba koma ko presser vie ba fio ba mona déjà ba nganga ba pesa ba nganga ba mbote ne mbala poto basi bo kinga ka baso ba yebana baso baza déjà propre fio azo ka fidela kenda à Dubai bino basi on ba osabelo ba mbala suka basi ya kopekisa mobali ko bala mwasi na Kinshasa te eza na sens te bande kona biso Kinshasa fo babala mibala poto ba ya poto eza logique baza basi mais botala ka mwasi nini ya kolinga na vie mwasi nyonso aza ya kolinga te. Et puis bozaka na vie de prière. Pour moi na mbalo selon du solo babi camarade ya Magali Mireille wana mutakende ko simbela ekisi. Pour Mireille nde akufa ki mwana poto. Na bande ko na biso ya Kinshasa bokeba. Mibala poto mona ba aspect bimisa na Kinshasa. Mon nyonso nga voyage se préparaka. Oui. Faut vous comprendre muta se préparaka déjà pour aussi ma valise na au classé biloko eza de préparation. Donc tant aussi ma valise bon c'est bien Kinshasa ko tia jamais la mbala ezika te tobuka. Autant mon chemise de moko ya propre, à côté mon futa, à kata mandefu, à autorer libenda pour ça moi bras, à côté ma sous-vêtement ma longa, à moi parfait tant mon échette bi garçon à boga, ba tumi mais c'est pas ma boga na poto ba za ba boga te, ba za normal. Mais ça zo bi ma boga ba si ba zo landa yi. Yetanga ko mona bonga bia na kompena boga na mboko. Apa afona sasa ya ko sasa. Ya ngo bozo kufaka na maladie. Fama Magali baza na pasi moi mbala baza na France la baby sa vie Magali azika chaque moment abaki na za lokola mwana ya SS ngana tuni ya ba Magali sa stabilité aza SST ils a formé mtonde nzamba salela ye Magali aza vraiment très bien et puis Magali yango komona photo na ye avant zika na ndenga zika azala ki bena pe monchete azaki ne kaka normal peut-être taille mbala mona ka sepeki na mote je ne sais pas mais na ngana mona ki mwana batazaka ikela mwanzambe ba mibali mso ngobo ya mwasi luka raison zwa tatan boye na moi sagesse na moi manière moko boye poza passe mon bala va nsabike na boye poza taille mabe na sepera na libumu na hotel no za lokwa mona SS moi sinon ça ko sepera na moteza humiliation et ça choc ba dénigrer pas mobali ya poto en plus yangi sala ke Magali kende ko mitumba yango ba ndeko na biso ya mibali solo ezali solo ya mawali solo ya pasi moi na mwasi ya 27 ans à mitumba parce que lelo eza 2 ans passé bana mitumba so ça 29 ans na âge à 27 ans moi na mwasi ya mitumba so ni ko église ebe kaza na mibali na mobali na poto quartier ba yeba ki yango pe famille fait que Magali a fiancé na poto fiancé wana ye Magali comme ko boyi na famille na bon alingi Magali te chose grave tanga boyi ki Magali ko lela zaki na ba shop na ye mais tanga ke ko bala copine ya Magali Mireille wana mwandu bande ko yamba la katanda na biso esika Magali akenda ki vraiment komona ke vie na ye e baby akenda ko mitumba yango conseil na bana na biso ba mama oza divorcé ozuma mobala nga bala éviter ba camarade ba baby sila ba tu makambo be na vie ba camarade mitema be bazali mutu nyonso asekisaka yo eza te kalingako munyonso tokomela ke mame beteli yo nde mama bango elobi te kalingako fond du cœur mutu so kozala sekisa komela mutema atako na place te eloko wana foto yeba yango mibali bakoma lokuta basi bakoma lokuta surtout mibala poto baza mingi sérieux surtout na niveau ya Kinshasa bo se comporter bizarre nzambalola alimbisa bino Magali azika po na souci ya libala ya poto yango conseil mama ozolandanga benga mwana na ya mwasi jeune fille yebisaka ye ba memaka camarade pa ya compété ozoke kolala pa ya fiancé no komema camarade te ok ko futala ka copain no komema camarade te rendez-vous ya copain na yo komema camarade te ba camarade ba envia kabiso ba camarade bazami tema mabe ya ona lo baka mwana nga kala zalate ya na nga tato potena Marie Paul Masiendo ki na ngai tato potena parmi de Masiendo ki na ngai baza ba ya na ngai oui ba camarade boni na benga wa ex copine me ba ndeko na nga ata na kufeli ndeko na bateke ndeko na nga kala kufa te azande ko na ngai bolingo na kopesa mama grâce Jaël mama pasteur alibota na biso eza bolingo na kopesa camarade surtout na kilelo autant to yeba kinzambe te tozaki bana miketo pesa ba camarade ba confiance ebele ba camarade ba sala biso mbala suka et puis ce qu'on dit relation moko conseil gratuit même na poto okute na camarade bon na poto camarade aninga yeba makamba famille na aza camarade okima Comment donner cas de relation de ma famille na Canada, na français, na Londres, na Kinshasa, na Porte, alinga yeba kaka famille na bilo keba. Et ça ba tout sommes na camarade wana ala ta famille baninga mais moninga ki pa famille na bonté. Yo la ta famille wana ba keba. To mona mingi.
tozala bato mosusu na vie opesi ye confiance lokola camarade akoma lokola ndeko ntango ayebi kaka makambo ya famille na bino abandi kolukilo boswana kwasa mosali oui conseil nazopesa ezalaki amitié mosu esuka kaka na masolo ya YouTube olandaki so mama irene te noki ke sensible abetaki solo moko boye olandi pa sule baoba te mama ese depa na makuna bomi mokili hm apandi omoni masolo bozobeta masolo ya réseaux sociaux boko s'arrêter kaka na ki amitié ya masolo ya réseaux sociaux olandaki pasteur Charles Bamikote 40 jours kala te to osisa mikolo komi ya kotanga yo kozokota te tala masolo kobetela ba camarade oui et c'est pour l'angalisi maman matière atie kente kokota isa lobi ke fille moko bo asali bo et c'est mutabeti yango masolo ko beta na ba camarade yango na ba futilité na parole de Dieu makambo nzambe ya pasteur Charles Bameko et de la foi ça na pototé et aux qui programme de la foi te masolo ko beta na ba camarade yango obeti ba futilité ya réseaux sociaux obeti masolo ki bonzambe ko yaka te kengana yana biso mikolo surtout grande scène noko na ko beta kama surtout masolo ya bana na yo conseil gratuit na ba camarade te tant yo beta na moi na classe zo kende bien est-ce que zo sepela est-ce que moi na classe zo kende malamu mama recette bikulu na Hollande nzamba lola pambola mama moteki ba yogurt mutosala ki basala moi taille mwekita umela mutosala ba papa mo bopikili kezonga yogurt eza na Hollande pa mama recette bikulu basaki pesa les pa bo ebel na kati Switzerland pona ba cadeau ba fiti basaki maputa ba komana ba kombo bo benga rabinga ke sala bientôt ça ba publicité et ça biso vraiment kitoko makasi bande ko Italie pe na ibno publicité ya mama mami ndingambote biloko eza kuna bia kolia biloko kitoko mosesa feti bengi sa ba mon service traité moi kanonga na sa ba publicité na opesa pe na ba conseil nga na finga raté na solulaka tokeba na ba camarade ba bomara bato surtout ba camarade autour na ba réseaux sociaux tokeba na bango na ba auto kola tokeba na lobaki loko ki camarade ya bomwana e bande koleka kindeko na okosote loki camarade ya bomwana koma koleka kindoki mingi ba camarade ya bomwana loba potana ba tonga na ba bisa ba seke ba zemba longola ton bazaka ba mike ba usote ke o bazaki lokola bandeko nini ekoteli bango satan mutakoti te keto ya bomoto pe ezali oya poto na camarade bokwa na bomwana tamsho komi na poto zili bala yezo zali bala te yozo musozo ya bate nzamba so pambo na bandenge mo be ene komi kokota zuwa keto akomo créer le ba problème yango conseil na ba maman toza na bana ici ba koli 20 ans 21 ans 22 ans photo sola na bana ceux qui moi na suis fiancé pour bana poto ba lingi ba camarade mingi ko na ye na bana poto moi na poto ko c'est la camarade na tout ko leka ko donde ko na ndako nazo comprendre phénomène na bana poto te ba linga ba camarade na bango ko leka bande ko na bango ba maman photo longola bana eloko wana baba nana bolingo la kati ndako na bango na bango bana ba camarade ko ya sima oui to linga na biso nzambe mutatinda ngo mais toza na mayele camarade nyonso ba frankataka ete na vie mwana mwasi oyo aziki mobile lobine ba bêtise pona nini camarade ya mema ke pamba mtendo tsa mobile na kiss abebisa mobile mutema po mbalo bani biloko ndengwa na susi wane mema mwana mwasi azika bande konanga na betu solo bomoni photo ti mwana mwasi wana azika mwana mwasi abeba ezali pasi yango na sengi mbala poto tango bozo kende Kinshasa bozaka na vie de prière soki o raté ba tio na kisi pa moi soki o raté pe na poison tout est possible faut qu'on contrôle la kanzela tozo pesa ba conseil pour na kosunga communauté mama ya kana zo solula to c'est la proverbe 19 20 pe sunga yo nanga na suite ya vie ndeko na tango na ibisa kabino Jésus Christ revient bientôt za kasulogante tango na ka ebeteli nezo boma bango ba na jiba bébé ngande mama pour na beta masula solo awa berger ne lekakate ete ya biso ete ya ba mama ete ya bana uzana copain uzana chéri o mema ba camarade zwa leçon makambo eleki na Kinshasa na minute magalia za na matadi pa ya papa na bango banda zika papa loko bazaka divorcé na mama za na Kinshasa papa na matadi ne kantsel loko papa na matadi amema magali bazesika mona papa kuna na matadi dans tira magali propre mutapesi solo mama irene kotanga ko mamboka tulobaka magali na mirai po bana quartier na biso o bazana poto be makambo bazana Kinshasa loko balanda ko bako comprendre ko lobi na nani nzamba pambola bilo pona patience na fidélité na confiance et c'est identité ya bunde irene masiendo ki o mama abino la rabino kaka masolo solo a aubergine
et les kakate numéro na ngai ngone za affiché ko hésiter te oza na témoignage oza na lisolo ni babeta yango benga biso to ko beta yango soko zinga te sela nga voice dès que na ko zwa message na yo na ko répondre e ko sala vraiment bien makasi kola sala bino bola mo ba bonne fête bandi ko nyonso anda mama irani partout dans le monde to pesi nzambe merci parce que to komi ko approcher déjà fin de l'année année au 2022 za ki année ya pasi ya maladi ya kolela ya baliwa menza basali yo nanga ngolu tozokoma epesa mili mutu nyonso te kobosana te ata pour 5 minutes ya pamba pesa nzambe merci pona bana pona libota tala bana boni bakufi accident boni salami maladi ni tobeli te na se na tango menza basali yo nanga ngolu atali ata masumu na biso te tunga songi songa réseaux sociaux nzamba tali ta kisongi songi na obeta masolo te asani nga grâce kola pambola bino tokutani balasima ceux qui moi na mutazongi te Jésus Christ de Nazareth wana tolobi bye bye bisous bye. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Et les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa.